C'est vraiment la responsabilité. En tout cas, excusez-moi, to finga bino te batata bo kondi to loba kaka bo solo oye koleka na République démocratique du Congo. Yango moni ba peuple congolais ba ko hésiter koloba ete est-ce que malade yango ezali batu ba ko mituna tuna ba question. Les ko papa mo ba bengi nga lobi na ngai po ani ba kanga ka bato bazali na hôtel de ville wana te batie bango en quarantaine. C'est-à-dire que batu ba oyo ka pasi na ba degré moko zéro. Na ba banque batuba osotaka ba mi ba kangamaka est-ce que si réellement vraiment malade yango eza na mboka est-ce que boye malade yango cocktail mbola na kisasa te sensibilisation o ezaki ya kini bopeto papa gouverneur vraiment sensibilisation ne bimisa plus de 3500 ce qui 53 de millions pourquoi ne pas aussi bambongo ebima po batu basa ba sensibilisation na Kinshasa ata panneau moko teza a okotambola etandi mobimakisa so mona ata panneau moko te o batieke o évitons les maladies sala boye eza te eya te panneau moko eza te nde totiaka soki babatie soki babanderole eza te na Kinshasa eza te comment le petit peuple bakocomprendre ke maladi wana ezali botika kolobelaka biso yango na français bolobaka na bato na lingala ba petit peuple bazana pour ça ba comprendre que boye bisaka bango ba sukolaka maboko ba salaka bo bimisa bambongo ebele kingo Osananga ezayo dotonanga ezayo nalingi yo na motema salananga tinasuka tindelanga banjelu tungolalo na ba pomme de main na biso peuple congolais to ça la sensibilisation vraiment c'est vrai que malade des en mboka to tika komi tungisa makobetaka mabaku mi batela kaka yaya parce que bisika malade ko uta tokoye bate voilà le lot toza na kati ya émission na biso toko sala analyse sur RD Congo na biso tolobaka toujours wa bosolo na politique oyo ekomika koningisa vraiment peuple congolais tokolobaka kaka parce que makambo tokomona ekosepelisa biso te voilà vraiment à l'image d'abord naza na image moko bo est circulé na hôtel de vue le dimanche parce que batu ba wana koluka macaron pona ba accéder na Gombe et basengi ba macaron et ya to ebité pourquoi batu bakangami full voilà les images et puis on se retrouve. Oh batu ya entreprise Kingandi prenez le nombre de bâti entreprise wana bon même l'entreprise et l'entreprise a na liste ya ba travailleurs na yi akobe par exemple ndeko Willy moya ko talobi na Gombe ça te passe na bâti. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, passer une entreprise et l'entreprise a une liste, a une rotation à travailler, a un numéro. On peut appeler Willy pour dire, les cas tel checkpoint, par exemple, dans la pompe de Tchakoutchakou, dans la pompe Ralima, il peut se présenter là à partir de 7 heures, on lui donne son badge, et à partir de là, il entre. Oh, telle entreprise, qu'on a vu sur le gardiennage, c'est vrai, vous listez Bango. Vous pouvez si dans la société, sur le gardiennage, badge na Bango. Oh, telle structure, qu'on a vu sur la Bopeto, et ça va ONG. Boyebi ba ONG en place ezali parce que bazana ba adresse. C'est l'hôtel de ville qui devrait en principe s'en charger. Bozui lo ya babati, boke ko pesa na structure wana et puis structure wana yemoko ayebi ndenge ni ya ko kabolango ba membre na ye. Bande konanga. Même pour faire ça c'est un problème. Pour cette très belle réalisation, tous allez vraiment dans ma coquille rejoindre Mobimbate, c'est seulement quelques secondes wana oyo bomoni ete tozui yango bino mo botala na image wana ningele kana ne batu bakangami maboki lokola batu na ebité si réellement malade wana eza na kati ya mboka oyo papa gouverneur pourquoi ne pas c'est bon confiner Gombe. Pourquoi accéder aussi aux gens bakota Gombe? C'est bien le discours de gouverneur, voilà, à l'image de l'excellabino bomona. Après ça, que précision, il y a batunini, catégorie à batunini au bakoye kokota na Gombe. C'est bien dit, mais pourquoi ne pas
kaka tango bandai ko lancer wana au sala ata na ba chaque catégorie wana ou bien na ba chaque ministère wana ou bien na ba chaque tête on qui ba gardinage obi ba télécommunication otanga ki presse otangi ba belé otangi c'est-à-dire que pourquoi ne pas kokene na ba nini na bango, c'est-à-dire que na ba bureau na bango, na ba ministère na bango, na bisika na bango ba sala ka botiki na bango ba makaro peut-être soboke peut-être na ba chaîne ou ba local à Kinshasa boke par exemple l'antenne ezara na Gombe. Botiki 5 makaro, boke na télé 7, botiki 3 makaro, boke na ba banque o bo sengi ki ezala ouvert pour na aider peuple. Botiki certaines makaro, boke na presse, botiki botiki quelqu'un makaro. Pourquoi ne pas faire? Boke na ba gardinage, ba gardien oyo basala rawana. Botiki bango ba makaro. Est-ce que c'était vraiment important ya ko réunir encore batu na hôtel de ville au moment où bino bozo ba biso ke maladie eza existé na mboka? Est-ce que c'était important ya ko tinda batu bas kangama ndenge ba kangami wana pona ba kene? Tout ça c'est parce que bonne oya sala et pas ya mutu moko boye na ville kuna aza tellement la poste fa ke lambe la patron kuna donc il faut pas PCP makaro. Chauffeur mora kumbara boss moro boye kuna il faut pas PCK makaro. Vous oubliez que ça na plupart à bateau bazana commune à Gombe wana mingi ba utara cité ba kena misala kuna. C'est-à-dire tant boza repek ça accès ba kota kuna po ba bima na maladie. Na ba Gombe na katsa banda kuana batu bazala bango lisute. Bazo bana ba batina ba na ba poto, basina ba na ba poto batikala na ba bol na ba mbwa. Mais si quand yo bo yebsa batu ke ba se confiner ku ba kende kokota sous accès na Gombe tozo ebate est-ce que papa gouverneur est-ce que vraiment ezaki vraiment initiative à malamu ezaki mokano ya malamu ya kozwa ndenge batu ba tondi na hôtel de ville non senga ba image ane le kanala mingi bomona et si le ka bongo te soto ozongi sous na semaine o uti ko le ka semaine coulé c'est-à-dire o ba senga biso to s'approvisionner na un jour na 24 heures mokonza lobi na 20 heures batu ba tondi to ebite batu tous en a plus de 10 millions de personnes, ce qui est 15 millions. Oh, ils ont la carte en boca. Oh, batu, batondi, ba image bino mona. Pour nous, et comment 7 000 francs, 8 000 francs. Est-ce que Moukolango peut battre soit qui maladie? Pourquoi tant que loba batouba c'est confiné batouba au respecté tant que loba est bon batouba bima qui vraiment bah que nga que gouvernement la biso eza vraiment la responsabilité en tout cas excusez-moi to finga bino te batata bo kondi to loba kaka bo solo oye koleka na République démocratique du Congo yango moni ba peuple congolais ba ko hésiter koloba ete est-ce que malade yango ezali batouba ko mituna ba question les ko papa mo ba bengi nga lobi na ngai po ani bakanga ka bato bazali na hôtel de ville wana te batie bango en quarantaine c'est-à-dire que bato ba oyoka pasi na ba degré moko zéro na ba banque bato ba osotaka ba mi ba ko kangamaka est-ce que si réellement vraiment malade yango eza na mboka est-ce que boye malade yango ko telembola na Kinshasa te sensibilisation o ezaki ya kini bopeto papa gouverneur vraiment sensibilisation n'est bimisa plus de 3500 ceux qui 53 de millions. Pourquoi ne pas aussi bambongo et bima pour battre ça ba sensibilisation na Kinshasa ata panneau moko teza a okotambo le tandi mo bima Kinshasa mo na ta panneau moko te o batie o évitons les maladies sala boy ezate et ate panneau moko ezate ndeto tsaka soki ba batie soki ba banderole ezate na Kinshasa ezate. Comment le petit peuple va comprendre que malade wana ezali botika kolobela ka biso ngo na français bolobaka na batu na lingala ba petit peuple bazana pour ça ba comprendre que boye bisaka bango ba sukolaka maboko ba salaka bo bimisa bambongo ebele kini bo pete échec total siko état que gouverneur normalement il fallait sensibiliser le peuple au sensibiliser bango na ba kwenyo surtout ya nini ya commune et puis nangi ko tuna ete dépistage en autant bokangi Gombe ba retomber nango ezani bokangi oka bo confiner pendant 14 jours après wana elingo lobani solution nini est-ce que boko détecter mboka boko ba kisi ne ba paye musuwa ko sala na ebité je ne sais pas to kende wapi 14 jours ka bato va na ba ona ndaku en même temps chef moko za na Gombe bol na ye olambela ye azui maladi kuna kiti nango soki bo cibler Gombe soit disant Gombe mutu eza na malade
c'est que malade yango ekozala kaka poto yeba te to kende wapi to suka nango wapi sensibilisation ezate la police a toza soki na 16 millions soki de combien de bateaux de la police soki 16 millions mais oh ba ça rappelle sur le terrain 8000 cas 8 millions est-ce que na mboko toze belé oyo est-ce que bakoko kapenda ko sala makambo oh non surtout bako sala vraiment eza makambo kitoko te eza soni mingi na makambo. Merci beaucoup, félicitations à toi Mike Mukeba ina nengo bimi malgré Godé po ya nyati yo mais en fait de compte olongika etumbango eza malamu mingi vraiment kitoko mingi toyebisa na matata ponyo na mona ki alekana ki asala moi peu de presse moko kolobaka wana avec papa zongisi biso no 20 millions na biso ya dossier oyo yo zwa nanu oyo tera biso ndenge ni toko éviter maladie kuna na mboka no tonga ba hôpital ya kitoko mais étant que ministre mboka oyo bano sala awa otigala ko sala lelo moko te mais na maniema kuna otongi hôpital ya kitoko c'est la biso ba bel discours eza kitoko mingi mais 20 millions na biso oyo ya bukonga loja oyo fallait aussi la biso bila so bukanga loja oyo fallait aussi la biso bilanga bozong c'est la biso tata mokonzi akala soki osenga ete olandela pe dossier 20 millions wana ya bukanga lonjo oyo ya esengi ekozala malamu mingi mama boboto mesana toujours kosungaka batu yebisa papa alandela na dossier matanta ponyo ekozala vraiment malamu mingi na oyeba te solution ya maladie otoke nango wapi mindele bango moko ba chinois bato ya Nations Unies baluki na kama écoute président des États-Unis senga ba pasteur ba sambela c'est-à-dire que maladie ezali vraiment mboko eza vraiment kitoko côté faiblesse eza tellement makasi na mesure prise oyo ya chef de l'état azui to yeba te tina nango eza nini batu ba comprendre te parce que jusque là ba lobaka batu akufi na maladie yango banani na Congo banani nalandaki docteur Muyembe voilà docteur Muyembe a olobaki jusque là toi on a 4 cas dans l'accès ba image boyo kae 4 personnes au babeli dans l'accès bino na ba image bino moko boromona vraiment to éviter on a vraiment un sérieux problème na katamboka to éviter to kende nango wapi sensibilisation ezate bato no surtout to bane ko boaka ngai soki ya nani oyo ngai soki na kenda soki wapi boyo ngai babenga nga soki kombo nini ngai boy mais jusqu'à présent tout le monde a ta soutien mon côté et puis ba ebisi biso pe ba kashi ne il fallait to lata eza ba kashi ne moko boyo batu ba lata na Kinshasa te c'est-à-dire que il faut komeka ko luka moyen boti la biso ba panneau publicitaire de tout le coin ba sensibilisation bo sala là j'adresse au gouverneur moi to lo ba mabete ezate to beti sur libakute mais papa en tout cas na ebite soki na kati ya bureau na yo to na kati ya yini na ebite président bangambo esala masoki président yemoko fachi lobanini na ebite parce que désordre oyo gouverneur de la ville ça na kati ya Kisasa en tout cas c'est compliqué parce que tu ne peux pas permettre batuba insulta kayo batuba finga kayo batuba lobaka makambo no surtout bazoloba. Est-ce que tu n'as pas de conseillers? Moi je me demande. Tu n'as pas de conseillers? Moi je me demande. Toujours quand tu as toujours ba peuple congolais car en cas ça ba problème. Toujours quand tu as ba peuple congolais toujours en cas ça ba problème. Toujours kaka. C'est que yo ne mutolo ka malade ko tana mboka. Toye baté. Mais nous on les en asima wana. Continue batuba bima. Continue batuba bima. Continue batuba bima. Non. Ça n'a pas de sens. Vraiment, en tout cas, et c'est là qui kaka moi analyse mketo sala qui to sengana gouverneur de la ville. En tout cas, meka un peu que ça la sensibilisation moko o ebengami correct par rapport à petit peuple. Ba comprendre qui chasse ça tellement mon no boso tobito kota na ba se ya ba fond ya ba commune mususu to benga ngo ba quartier reculé c'est-à-dire que ekomate bana ba fa nanda ko lobi o tieso ki voda soki ni yango wana o voda éducation est-ce que ba parents nyo surtout ba na possibilité ya ko tia ba unité pour na bana nda ba enseignement c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Moutazan neti kuna côté luzizi la biso to ensemble na évangéliste longa ke na PC ba bonne guérison bisika ça. Est-ce que ba reçoit message en c'est compliqué ba reçoit ta est-ce que ba tunyo surtout ba za ba téléphone ba Android ba parents surtout pour na ba soma ba ni na ba d'éducation là. C'est vraiment compliqué. Tant bo lo ba makambo bongo
il faut bien kokanisa pe ko réfléchir na ba mesure na bino to bité ke bosa amsa na bino mabe bosa amsa na bino kitoko papa mokonzi to sengi oya gouverneur à ville to sengi été obongisaka musala so to lo babo c'est-à-dire que biso ba obenga biso peuple congolais elela na ma ambu oyo e salama. Parce que Babilili est un peu partout, la vidéo est un peu partout, c'est-à-dire que ceux qui sont confinés, communément encore confinés, c'est-à-dire que tant aussi ça gomboye, sont confinés qui chassent, c'est mieux, au confiné qui chassent mobimba. Mieux vaut souffrir aujourd'hui pour être libre, je pense, demain et cause à malam. Maré Koli ezate, biloko talo, et le romoro ezate, macaron ope au tinde qui tozo. Bah remonter quand on a $25, moutazo ceux qui 47 000 naé, ceux qui 43 000 naé, à question maca marquant pour circuler na gombe. C'est compliqué. Bah msusu, bah ozango la complication, msusu c'est ça nango gratuit, mais pour ma paix ça y est kaka. Bah kangami, et pourtant bah biso soto à 1 mètre. Donc c'est-à-dire c'est compliqué. Nga 43 000 nanga, je préfère me circuler dans quartier nanga et dans lukaka d'information, na sana analyse na plateau, na memeli ba peuple de Dieu, vous comprenez, ba peuple congolais nyon surtout. To bato no sobo la nanga na poto un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que bino ozana ba contact na ba ndeko na bino Kinshasa. Na sengi na bino été bo benda penda bandeko na bino akisasa matoi eke maladie et ça vraiment na kata mboka oyo ete bami batela ba kantine on peut basenga to somba poto sukola maboko non la sabino ba photo moko eza peuple congolais aza tellement prudent na makambo elekala ba kati ba bido ba 25 litres ba huile ba sali bo bino mo bomona na bilili bino moko bo étudier yango ndenge nini ekolekana. Voilà, merci beaucoup. Na makamno surtout oyo ekolekana na moni ba pesa ki ba donne en prison makala, je crois première dame a pesa ki ba donne en moni prison makala ba kota ba selemba c'est bien ba mama kondi amboka oyo la première dame mais ye ba rapé matonge lingwala lemba qui encore bovan bango pe bazana besoin il y a ba masque wana to ba savon wana oyo tiki. C'est bien bango coup déjà na prison ba ça dia na quarantaine pour babima déjà té. Moi je préférais mieux fallait quand on kene na ba selemba ozo kene na tikuna likolo elinga ko ça kitoko mingi. Merci beaucoup à toi maman Denise na o sali na kata prison mais esuka na prison té et qui tapé na CC koto bisika pe biso toza ba matonge ba lemba ba limete tout et tout et kozala vraiment kitoko mingi. La police a rodé fa carburant, c'est très compliqué na kata mboka oyo na luka source nango po ba benga po ba bisanga ke la police ku se defa carburant na ba to na problème sérieux ya sanitaire nzambe na ngai to bité to kosuka nango wapi. Peuple laver le main 15 à 20 minutes, laver vraiment le main 15 à 20 minutes et puis kosimba zolote mon côté soko toussé zo papier na yo boaka yango na nini o utiliser boa kimbala moko zana mutu un meurtre et rozala mala mungi sukola maboko non parce que malade des pomme de main obima qui peut-être simba qui poignet obima qui moi je me demande à ta transport ngo batie to fanda boné to matana ba moto et on ngo matana moto simba muta moto bo so muta moto ça qui na malade ya apesi yo kaka. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Tommy Lengela, on est arrivé presque à la fin de cette émission. Na pesi vraiment bambote na ngai na mon vieux Anaclé Massamba. Viens-moi sur la bien la petite weti Anaclé Massamba bisiko zali na tombelo pena ba bibo kulaka lo sako. Wana mingi na moni ba la moni lisusu baby itime là hein ba passe baby I love you. Baby, je ne sais pas, voilà. Merci beaucoup, Bissiko Zali, Napesi Susuna et Sport, Bambo Tebele, président Willy Naya Sport, Napesi Bambo Tebele, Bissika Zali. Bon séjour à Kinshasa. Malgré tango fora futombo angoulouté, mais à futayo, le temps est dire, comprendre, mais vieux. Vite à pardon bosola bon rappel solution ba dikaba zonga et ça là kitoko mingi. Voilà to komi na suka émission na biso na tomboli bambote na ngai na Pierre Elvis batu ba koloba ke émission politique ba boire à rater. Oui c'est vrai, je commence pas à boire kana mona batu mususu ba koma ki mais na suka émission ça pêche pas to pesa bambote na ba o ba linga biso et puis mbote na ba fan surtout il y a BTV3. On se retrouve prochainement. Bye.
Posa nanga eza yo, ndoto nanga eza yo, nalingi yo na motema, zala nanga tina suka, tindelanga banjelu, fungola lo